Mbote balandi ya Océan du Congo, chaîne monene o tobengaka bongo chaîne Océan du Congo. Nayebi ke ebele bokolanda nga na pokwa lelo bokokamba bokotunda mama Océan azwi journaliste asikatuna non. Eza bongo kabu ya l'homme puissant o toujours mama Océan abengaka l'homme puissant azaka na sima bilili. Lelo bomoni nga liboso ya caméra parce que santé ya mama Océan eza vraiment bien te. Yaza mama oyo apesaka biso formation na nyonso. Na ko présenter l'émission, na ko filmer, na ko monter. Ya bombela rabana na yelo côté. Lelo bomoni nga kabu ya lobi pe bokomona ndeko Moïse. Océan du Congo tozaka formation ya nyonso. Merci beaucoup. Lelo tokolobela situation oyo ezali koleka na mboka na biso Congo. Congo ezokende mabe bandeko na ngai. Peuple congolais to fungola miso. Peuple congolais to longwa na ba distraction. Tomoni na ngamba ba politiciens. Bango bazali ko bonga mabongo pona kokende maponami. Oui, maponami ezali bien. Mais na mboka nini o boko sala maponami. Na mboka o eza occupé. Bunagana lelo to lobela. Place kiye yebanité. Lisola Bunagana ebeta ma lisusu te monoko na ba politiciens. Eza kaka ba politiciens ba komi déjà ko préparer maponami. Lobi tomoni koya ndeko Vital Kamerhe ebela ba Congo mani na ba drapeau ya INC ba kayi ko yemba Vital Kamerhe peuple congolais. Vital Kamerhe oya sali mabe. Vital Kamerhe oya bomisi juge ya bato atiki bana atiki na mwasi. Lelo oyo biso ba peuple congolais tokoki sous ko kende ko yemba Vital Kamerhe. Na yoka ki pasi peuple congolais pourquoi to bossa na makambo avant? Bona nini to bossa na mabe oyo muto asali biso. Toujours théâtre na Congo pas ba politicien. Tovandi boy, ndeko Félix asali boy, ndeko Fayulu ake gauche, ndeko Musito ake gauche. Non, yango nete ko bongisa Congo. Peuple congolais, mama Océan, ndeko Bruno babeta kambela tolongwa na sima ba politicien peuple Congo. Tolongwa na sima ba politicien to bunda bitumba biso moko après ko bunda bitumba mboko longo occupation biso ne to kozwa muto biso toza na posa na yeto posa na biso to tche. Pour être tozo kene na sima ba politicien ne ba politicien bazo maltraiter biso. Souffrance na Congo. Dollar et mati, colis à passe, classe ya malongo ezalité. Tozo vivre na mboka nini tandis que balobi Congo eza mboko etondi bomengo. Pourquoi biso moko ba peuple congolais to monaka bomengo ngo to bomengo ngo kaka batu mususu ba monaka ngo to ba konzi kaka ba monaka ngo. Na balusu misu na nga ya koloba bo opposant na Congo boza wapi. Papa na nga Martin Fayulu Madidi. Papa na nga Adolphe Muzitu. Bino batu boza bo opposant au peuple Congo apesi bino misu. Pourquoi bozali koloba na makambo eza koleka na République démocratique du Congo te? Oui, ma pona meza bien. Mais attends, est-ce que ça t'a reconnu ma pour la République démocratique du Congo? Tala Congo n'engezo kendi. Kokufa roboma batu pamba pamba. Le loba kufi combien? Lobi ba kufa ki combien? Avant ça ba kufa ki combien? Na Congo chaque jour ba bazali kokufa. Mais biso koto ba politicien to fandi tozo loba. Tozo kende na maponami. Tozo kende na maponami. Est-ce que batongo ba revoter bino? Biso yo bato bozo souffrir. Est-ce que to revoter bino lisusu? Ndetinga na part na nga kabuya na revoter te? Na kozona nga carte pour cette identité na kotambola ngo mais ko voter na nga politicien moko na voter politicien ni Bunagana to yebite place ezokindi o kotoki koto babi bato bazaki na Bunagana déjà bakomi ko poussa na bien lebe déjà ko ya pour ko botola lisusu Goma yebisa nga Congo to keb biso to wuti awa na ba mama Océan to suka kina kwa mutu to kenda kina excellence Adolphe Muzitu foyoka tozo kalisolo kwa mutu wana na munoko mais mona ngona misu boy okofana koloba non ba politicien na biso baza mutema mabe bokoyi ko banda kotama na mboka apesi exemple ndisi lokola lemba mobimba boy banda bo wande kotama bozo mona kaka bandaku ya kozika yebisanga est-ce que wana bokoyebisa biso ke za bayaka depuis kala bayaka basale eloko wana te pona nini kaka lelo bayaka bazwi minduki wapi bayaka bakata batu mitu après bozoyebisa biso bayaka est-ce que wana eza bayaka to bosa ni histoire ya bangombe Congo ezokende wapi? Peuple congolais to longwa na distraction. Surtout biso ba jeune. To longwa na sima distraction. Et ça la nga passe ya. Okomona jeune afani na ndaku. Azo préparer la mbabi na poko na kobima na okemela masanga. Oh! Peuple Congo.
na place au raisonner que na poko na kobima na kokrimela masanga pourquoi ko boulette que non na poko na fandi na kobima na ton na kobima pona marché pona mboka na nga oyo tambola bien té le dollar et combien na combien nani déjà avant na raisonner que na marché pona dollar et mati azate même ozomona jeune congolais vandi pa boule que na poko na kobima na kokende komela masanga mama na nga peuple Congo tozo kende wapi okoyebisa mutu musu tika biso mboka ese kufina ngo déjà tika biso tika tosala makambo na biso bango balia mbongo na bango papa ba chanza kelamba ba chanza ka mwasi même mboka ba chanza ka ngote lelo oyo soki Congo ngo nde tosolo batolo ba ke makamba Congo etali biso te Congo lelo komo occupé bazui Congo ngana o tokokende wapi est-ce que masanga ngo bokenda komela na ba terrasse bokomela lisusu politique na Congo comme le rôle la musique oya finga oyo romona zaki mupanza koto romoni ke koto esimita longa ye na ngambo koto oya zaki mupanza koto romoni ke koto esimita ye na ngambo pourquoi koto ba peuple konga ba komi konga tozo c'est l'élection 2023 tozo c'est l'élection nana biso que l'élection 2023 c'est la mamalam to uti kolanda président Félix azaki libanda alobini opposant de bazo banga l'élection yazo banga élection to opposant de bazo banga l'élection yebisa ngai peuple Congo to fongola miso Congo ezokende mabe Congo ezokende mabe yo muto mesana kofinga batu bazo loba boy yo olopesa batu message encouragement mais yo romona na se wana okomi ofingi papa finga biso problème ezate mais tokotuna na kaka na Congo oyo na Congo lokola politicien azate lokola opposant azate mboko zotama manango kaka bongo dernièrement na yebi ke maman océan bien sûr azani to beta betekela kibino lisolo to bima ki to uto sa reportage to zo ya kozonga faut mona policier azo beta mutu na nzela azo parvenir kolobanga la sa formé par JKK oh JKK lelo azara président na Congo biso te bi président na Congo ezali Félix Tshisekedi mais to ki mutu azo beta mutu na nzela azo bakenga la sa formé par JKK oh JKK pas na ba policier lelo to yebi soki mokonzi mboka asali bataillon na ya basoda soka longo akeya kendaka na bango mbala moko mais to moni basoda msu batikala babibi so toza para JKK peuple Congo bofongola misu tenza mabe eza mabe to bande koyoka ke mabe bande ko sala mana goma bande kongo bango ye bakomi bazana kwa mutu bien le mepona kolongwa kwa mutu po koma awa na capitaine na biso na Kinshasa okosala combien de kilomètres biso to buti kwa mutu na jour moko to za dia na Kinshasa awa to kolala to lamuki pe to moni pe ke bande kongo bango ye bakomi na Kinshasa ngana to kokima wapi yo mesana ko finga yo mesana ko lobela baninga mabe yo préparera pour venir en mboka note mozo préparer que na bongisela malala ta pona kende bar non que bongise que na la telamba pour que na bima mboka na nga lipe mati mboka na nga transport e mati mboka na nga carburant zo mona na te mboka na nga ko lia pasi te yo fo bima ndo memo que no mela masanga jeune Congo jeune congolais tozola muka mais lobi o ko komela biso na ka inde ko moka loba ki baya bakoma na kwa mutu Kinshasa babosa na tebiso to tumbaka bango to tumbaki bango n'époque musée yo beta ki mutu lobi lo beta ki mutu pito lelo kanisa ki lobi akoyaka ka bongo ko beta yo kati Rwanda nga koyaka ndenge yo tumbaki akoya su bongo yo tumbaye bango baso préparer ezo sala pasi peuple congolais koti na buzoba makamba buzoba nde biso ba jeune tozo sepela nango non que to sepela to tala makambo etali mboka te o etali buzoba biso wana biso batali boso mais mboko zo kende mabe lobi na ki passe Vital Kamerhe ba jeune ba tomboli ba drapeau to ke ko yamba Vital Kamerhe awuti ki sanganya ye Vital Kamerhe biso to yamba ye lisusu na Congo Vital Kamerhe wa yibi mbongo wa 100 jours Vital Kamerhe wa sali mabe juge ani asa wapi mais le lobi na moni ba jeune ba ke ko yamba Vital Kamerhe. Pona nini to bosa na kamabe biso ba congolais pourquoi to bosa na kamabe Congo ezo kende wapi Bunagana lelo oyo to so beta liso na ngote ce qui peut ekoma na ngona Rwanda na kwa kindi ko bune déjà uté ko loba déjà baso lia souffrant congolais na Bunagana te bakomi ko lia soki mbongo soki ya nini pourquoi na Congo to so kende wapi alors na ya ko loba na ba
politiciens congolais, tous les politiciens, sauf Moutna Longolité, ni l'opposition, ni la majorité, bino tellement comme si la population marche bien, la bino bon yatarabiso, to fongo limis. Élection 2023, on a besoin de pousser dans l'outil. Bon, il y a pas besoin de carte pour l'identité, on a besoin de mais élection en 2023, et vous allez l'angote, tu as besoin d'élection. Biso, tu as biso, tu as la pomme, konzo biso, tu as là. Tu memi, tu connais tina RTN, tu vas privé, biso avant mutuba comme que diriger Congo. Non que mon konzo biso, tu as que boss mon konzo, mon bon l'exhibition par élection. Non, élection à Congo est ça. Pour trop c'est trop. Mboka nino. Ah, le dollar est à kilo biso na 20. So bimil ba no so mona donc chaque changer azo changer mbongo na ndenge na yi. Oh koto a tie 22, oh koto a tie 24, oh koto a tie boy. Yebisanga mboka nini etambolaka boy. Koto mona soda koto lo banga na ça formé par JKK. Koto a ye nga na ça soda donc toza na combien d'armée na Congo. Na Congo toza na combien d'armée. Papa Fayulu. Papa Adolphe Muzitu. Biso, ba jeune congolais. Tochela ki bino mutema po bino botikala ki opposant la muka bozala ki belé bozaki ba papa Matungulu ba papa Jean-Pierre Bemba ba papa Moïse Katumbi et comprenez moko président de la République Fachi Beton bokabwani botikala ki bino mbale alors bino pe na kana bino bo luka bo sangana bo me mabiso na distraction o te ke te SID boy nouvelle la boy te bo sangana na temps o esengi peuple congolais azala même moral. Bino bo sangana botika dissection lo bato o mamo senya lo bake soki boyebi na kati na bino bato mabe bazali bo dénoncer bango na place ke bo bomba bango po bino boyeba ke lelo o soki Congo eke mabe tokotala mutu gauche to tokotala papa Fayulu papa Muzitu po bino ne bato bo mema biso la muko etika na charge na bino mibale tozo kende wapi chaque jour mboka mobimba bato tala lelo et le monde est comme Koulouna dans toutes 24 communes il y a République démocratique du Congo. Na Kinshasa a Koulouna partout. Okoyoka matete na lemba bayoka na raté. Lobi na moni bat bazo loba makala zo mené yolo D1 na comprendre D1 ngo ya foot bato D1 ni makala bomi 2 personnes. Ya bana yolo. Yolo abomaki moko ya makala bomi 2 personnes. Donc D1 obino bozo loba D1 makala zo mené yolo ya bala makolote mais D1 ya roboma bato. Toke wapi? Tozo koma wapi na Congo? Congo tozo kende wapi? Torofanda tomoni oh papa na biso batia wa vice gouverneur abimisi pe idéologie na peuple congolais azana place azwara mbongo te. Musa les até na Congo. Atie moi ligablo na mo etese na yazwa mbon. Yo biso idéologie buka muto omoni atenda opembe. Yebisa Musa ni yo pesi mutu. Papa na biso nani oyo je koko Musala nini yo pesi peuple congolais ko tinda bato bibo buka bomoni bato ba tchandira bo buka musani yo pesi est-ce que bolingi ba peuple congolais ngo to bolingi mboka te ozo buka mutu ozo zonte na chômage to zo kene liboso avant ki ya kolongola mutu to buka mutu oyebiso bisa va na tie place obino bokozala awa à partir de l'opona danger na bino boteka ka lisusu ate pour prince ça oui mais yo pesi mutu esika te mais ozo buka lisusu place oyo azoteka yebisa est-ce que lingi peuple congolais to o moteke bino ba konzina biso Congo bolingi na bino biso te. Posa na bino ezala kana élection boye to voter bino bokei bo sali biso mabe posa na bino eza bongo mais tour oyo to yebisi bino boye trop c'est trop to kosa mingi bokosi biso mingi okoya na polo na yo na kolata okoya na mbongo po mbongo wana eza yo to sa mbongo mboka oya na mbongo wana na kolia mais élection na Congo ezate maman senya yo asali bino nini mama bato alobaka vérité mama atalisaka biso bana biso bibana nga bolia kanyaka te to bundela mboka lobi un jour nzamba kosunga biso boko sepela o ba voiture ba nini comme eloko pa mapa na bino bo bundela mboka nzamba zali juste bo menacer maman c'est yo malade so tali est-ce que déjà kabuya bomoni aleka na tefa loba mais lelo kabuya so bipo nazo ka passe na tali maman c'est so koka koloba te. Vous êtes vous menacez ma moussia. Oh yo, oloba ki ba vérité, okendaki kwa mutu okendaki kolakisa ba vérité, yo romona, tozo pekso makambo kota to yoko, maman c'est asali binoni. Boye bisanga. Problème ni bino na maman c'est. Na Congo bolingi mutu nyonso alia kanyaka bomba vérité, aloba vérité, te mutu alobi vérité comme ennemi na bino. Trop c'est trop na Congo. Na aloba ngo trop c'est trop na Congo. Bozela mu pepe ezoya.
au bino bato bozo préparer bobi ke biso toto ke somba bilamba poto kolata na janvier to somba bilamba poto kolata le 25 décembre bonne année na Congo fête na Congo ko za susté tozo poudrier nyonso bon trop c'est trop ma bezo sala na Congo bozo lobate bato bazo kufa bazo lobate kulu na oyo tala ndeko na biso soda o azala kana mumbele auto ko sala défense mais ndeko azo lela o so tali ndeko na azo lele ko sala passe bino bozalaka bomoni artiste comédien mo abeli bokembango bopesi boza mais ndeko wana lelo azana souffrance ba panzi ndakuna même voir bana neso ba ke classe bazo menacer ba mo ba ke classe bazati nasana ndeko mona yebi azakana bango afini babi mwana ke classe fo mona ndenga balandi moya ko takutu na classe ezati yebi sanga siko sécurité pour boko tindi la sécurité pour insécuriser ndeko wana papa Muzitu papa Faul ceux qui nazolo ba toujours na kombo na bino mibale poto yebi bakalala bakufa po anini pona makambo itali la muka bandeko bele ba perdre ba vie na pona makambo itali la muka ba mama aussi bazana ba cicatrice sotali yo kolobate ba biso oyo kolobate mais bon mais maman na distraction te bozala bomoko souci na nga ezalaka marche à la muka ezala ndenge ezalaki mais souci na nga ezalaka te ke eside basale loko moko boy la nouvelle te na temps o to za temps na te Kweza fachi wana lobi tabi bo banga élection abombi te alobi bo posa bozo banga élection siko yebisa arabi ki bo posa bo banga élection boza siki na mapona mana bino bezwa ata ba voter Martin Fala ata ba voter papa Adolphe Muzitu to kasi bino bozwa po déjà alobi ke bino bozo banga élection mamo sinya betara mbela botala bato yache ache ba denika dimba bande konne na baku suprême na finance batu na ebo yebisanga nana ngo gagner maponami na bino bozo standard ke bo gagner maponami wana ba mo séance ali binoni tola na vidéo ndeko Moïse na sima caméra bongo tozonga ba yakande basangana na basuku batu bazoboma bateke mutu apesa bango inscription na eza Kiamvu chef na bango Kiamvu ayaka na mboko kintele yende mutu apesa bango inscription na tango bakangaki akenaki mashambio lokola ngana keiboe asali bango ba massacre kati bango banzoloko na nzoto donc pas que bateke ata beti mu yakalishete ata masasi ezozwa ete n'est-ce pas bateka n'est ba yakande basoyela biso ravage bazoboma ko kata mitu ko saboter biso na tongo wa ba uto boma 15 personnes plus chef Fadiaka Bibelu babomia na tongo na 5h soki okena atama Valérie kapenda sala bandi kuna asala base bena minute ana kuna batu bazate muteka ko monete tokomi okay chef Kasongo Lunda naka na Kiamvu balobike mabelo yo eza ya bango biso bateka totikela bango mabelo yo alors bino ba continue ngebo yebeli soki eza na ebembe ya kokwa muyaka balona na mabelo yo bola kisabiso baya kozwa mabele na bango we eza mabelo ya bakoko batikela biso bandakala kote nyonso eza na ebemba muyaka te eza na ebemba musuku te eloko nini ezoko lakisa ke mabelo eza ya bango est-ce que bino botanga na baklasi oyo kaka eza plateau de bayakobe ya basuku obe plateau eza ya bateke yango na mabele ordre uti na nani na roi na bango soki Kasongo Lunda atindi Kiamvu tabakanye awa bino kaka leta bolobi bo sécuriser botinde machambio ko bimana machambio atela opesa ordre bo poudrier bakufa déjà ordre na bino leta sikoyo tolingi totuna yo boye ya solo kande ezali passe ezali liwo ezali mais sikoyo tolingi toloba boye est-ce que banda kala tango Mobutu sesese kwa zaki na bomo ya mboya kende est-ce que etumba ya yakana teke ezalaka te etumbana ezalaka te biso ndenge toyebeli ba yakana basuku biso nyoso toza bana Congo tobenga bango bavanda na plateau topesa bango bazamba baisebe basi orke tozobosa na ke tobana ko bokola bankosi lelo babimisi manzaka fongol munoka nzala to abinzala biloko opesa bango to bakomo bomami biso mituna biso ba no chana basinga babomi esili bakati mutuno bakena ngwe pa ya chef na bango kapena na ferme 7 mwana mboka na kolandisa mutuna poto kene malembe esengeli to yeba likambo euteli wapi poete na bon koko na biso pe na bolingo ndenge tozalaka tobomana ta mokolo moko te mais est-ce que na kotala malamu boali komona teke bangombo to bandai ko yebisa bino bokeba bato bako yana bangombe bato bako kota batala bakenda wapi est-ce que ko kozala politique tende sali musala oyo poete basisa biso boye mama ekozanga politique nde nini eza politique pona la kiso ke eza politique
awa ti au revoir Malungu eza 4 km guerre ezate na professeur ya Kinshasa awa na ngambo ya kwangu na bakata guerre ezate mais pona nini kaka biso na kati ya territoire kwa mutu bitumbane suki awe ezokende kaka na kwa mutu alors bokangela biso ba député nyonso kwa mutu bokangela biso nani mboso soki mboso na bino na Andre Kimbuta bangonde baza ba promoteur ya histoire oyo wala bauti kolanda chauffeur Abrahima alobi bongo nzela bandundu bazokende tane bazokata batu ba mitu chauffeur Abrahima mutazolo est-ce que boye bisanga wana bino pena bozolo ba ke bateke est-ce que wana eza plutôt bayaka o bino bozolo ba bayaka bakokata batu mitu chauffeur Abrahima ye wana zoloba nzela na bandundu ezate bazokata batu mitu moye balekeza te chauffeur Abrahima boyoki ye sko wana koyebisanga wana eza bayaka batu baza kosala makambo wana ndeko na Moïse zongsanga na maloba papa ngwanda yebisaki biso suprême atiaka armée na alerte nde soko eze na menace mais soki armée ya bapaya ekoti attaquer bino ba coordonner à la minute pona ko contre-attaquer nazolobela bino to vivre ngai na vivre yango na kufungula bino parenthèse moke na 1985 ezalaki faire ba mois de juin ou mois de mai na yebi malamu te mais batu bayebi deuxième attaque ya Moba na 3h du matin nazaraki chef de service na 3h du matin opérateur a réveillé ngai alobi patron nazaye na collègue na ngai opérateur na nini na Moba a koti zamba avec l'appareil azeko yebisa ngai Moba eze attaqué banguna ba débarquer nani na lac Tanganyika ba attaqué ba kamati mboka ye aze na aéroport na lobi kata immédiatement na bengi le chef de l'état na réveillé ye tozaki 3h du matin na lobi le pays vient d'être attaqué abi comment na yebisi nyoso ndenge opérateur a yebisa kinga lobi kata immédiatement nazo zongela yo 15 minutes après Mobutu azongeli ngai alobi ngwanda yebisa na opérateur oya service azali kuna loba na ye apesa biyo ba données topologiques ndenge banguna bisika bazali parce que j'ai donné ordre na Kikunda général Kikunda les avions bombardiers vont décoller dans 30 minutes pendant qu'on dégager le terrain 8h du matin Moba a été dégagé c'est comme cela qu'on agit. Quand le pays est attaqué, le commandant suprême à côté sous pays n'a l'air tête à quoi attaquer. T'as la situation de Bisoto Zenango parce que faiblesse ou en surtout. Bah pays voisin na biso basé comme on babi ah kuna Zambie à côté et là comment côté. Rwanda à sa côté na ekala, Uganda à sa côté na ekala, Angola à kamati kaemba rien. Babi moko yangwana Zambie abi ngaipe na ya kozoa ya ngaiteni. Tango ekomi boye bao mususu nyonso babandi Centrafrique aye kozwa pe oyaye lobi awa boye mercredi 20 mai mama député oyo Geneviève Inagosi Kasongo asalaki question parlementaire na ministre ya intérieur parce que ba troupe ya Centrafrique ba koti pe na biso Centrafrique bande konaka Centrafrique ba koti pe na biso balobi toye kolanda ba rebelle na biso baze na territoire na bino pa baze ko déstabiliser biso mais maman wana na fungula parenthèse ye abeleli ministre de l'intérieur mais abungi adresse po maman wana ayebi soki ayebi te nazo yebisa ye que problème ezali e pa ya ministre ya intérieur te problème ezeli kolo eze na Kigali eze na Kingakati et puis ye moko a dit que ça la semblant qui a basé na kanda mais basé na kanda pona ko banani yo bazali ko renforcer ba institution ya occupation eze bango ba congolais o basé na kati ya parlement o basé na kati ya sénat o basé na kati ya assemblée nationale na gouvernement na présidence eze bino poso ki bino odo sala semblant mais boyebi que mokolo bino boko bima na kati ya ba institution po nyonso toze ko vivre ezali conséquences ya occupation po mokolo bino boko bima na kati ya ba institution makambo nyonso tout e osila mais lokola bolingite mais la série continue lelo yo toze koloba sud Soudan pe atindio ya ba soda ba koti na province ya Ituri pe ya Haut-Uele ba occuper yango une partie kuna
gouvernement osabe communiquer alors que bambororo bauta kepe bango ba éleveur ba bomi ba violer tititi lelo yo bango ba bite oya bambororo wana ezalaki officiel était maintenant ba soda na ngo ba ye po ba ya pe kutoka oya bango bolandi maloba papa Ngwanda peuple congolais tant eza mabe maman océan betaka mbela tant eza mabe Congolais nyonso oyo aza libanda oyo aza na kati bapapa na nga boketu bapapa na nga kilame bino nyonso bosoutenir biso bosoutenir bamama océan baoyo baza na kati awa bazobunda mpo na Congo wi bino kobunda libanda eza bien mais bino koyokama te bainstitution nyonso efandi awa na Kinshasa bosoutenir bamama tala mama océan so yoki nde bana nde balobela mama yo kotaka kambaka politiki okotika biso lelo mama océan aza menacé po ani pa uti olakisa bavideo esalami na kwa mutu aparvenu kotika ndaku na aparvenu kotika bana na aparvenu kotika ba misala ne musu mike mike atika atiki mpa kendela kwa mutu na condition nini obiso to bande ya kolala na nzela to kendaki lelo ayo ozonga bo menacer Kongo nde boy Kongo nde to kende boy mutu so amoni mabe aloba te mabe na Kongo eza malamu mabe na Kongo eza malamu na Kongo eza mabe mutu so alobi vérité mabe osala mabe mutu alobi ngo bomoni mabe bongo ne na Kongo to otambola to beti mela élection na Congo ekosala mate ba carte tozozwa poza identité na biso mais élection na Congo ekosala mate président Fachi na yoka maman océan lobaka toujours omoni okoza lo sali na mabe mais eroye devant bato sala ki mabe ofuka mo sengi pardon bande konanga bolimbisa ngala makambo na sala ki tala boye to kolimbisa yo mais toujours nayebi ke communauté na posa derrière ya ko dénoncer ya ko loba déjà pour outi déjà kuna les États-Unis outi derrière ko loba tant ils en ont moulai loba vérité keto kufa ba kufa raboy eza bien te loba vérité ata 2023 zono ki bokondité ozala libre na mboka na yo ovana na mboka na toyebi ke na président na rien président Fachi avana ka soit na limité bana pe ba ko luka ba ke na ba total ka président na biso keto zwaka okima okino vana soit te eza bien te okino kokufa lokola ba papa na biso bo mobutu ke na kokufa na ba ni Maroc boa eza bien te bopposant tant eza mabe bolongo la peuple congolais na idée élection te muté ko changer mboka pour élection ça nango déjà na yo yoka ndeko moi ebisinga vérité donc ndeto ke na biso oza ba carte ça la to futa na biso déjà oh mais comme na yoka lika mwana na zara mwana mkekala on ne bokenda ka bozoka ba carte et ça nango bosula mais nzoka nde sala mala ngo ndeto oza carte ana voix na omba mo etika na machine ana donc yebisa ko to ke voter na donc tu to yoka na biso na igna to temeza nango sambla to sala na biso yo omona ke na su carte na kena voter papa Fayulu na su carte na ke voter papa Muzitu oroya boka oh élection vi me papa Muzitu azuite papa Fayulu azuite jeune congolais nyonso naza jeune lokola bino to telema to longa na via baba to longa na via ba distraction buzoba ido zala nango ke na poko na repasser la mana late la mana bimana ke mela masanga longo lango lata suko ide mo ke na late la mapona bimana bunda pona mboka nanga Congo eke mabe kulu ne toki ko boma bato do to komi na danger na Congo na mboka na biso moko danger komi lo kwa so lo to yebite to kima wapi to kokende wapi pona ba mboka ba pa pe ba lingana bango ba congolais to mona ki ndeko na biso na ba ndeko ba saki na ba Afrique du Sud ba uti ko boma bango to kokima wapi na endi to mona ngande ba kataka ba ndeko na biso na Rwanda kutu no parla pa wana kutu ndendo ki avi na biso ba congolais nde ye wana o kende wapi papa Sassou mutu mabe akosa ka alinga ba congolais mutu mabe bo kima wapi to fongola misu peuple congolais merci oza mbela na ekobeta maman océan asa sérieusement malade bino bato bolinga maman océan bobenga maman océan asa sérieusement malade asa ki pena menacé na pasi depuis samedi maman océan ko sa l'émission te ti le lo on a quand ça ki maman océan tout ça ki ne samedi lundi on a mais na coûté le sous plus pour anine ala ki se ba image le kaki na kwa mutu bobenga maman océan mama jolie bobenga maman océan mama dolo bobenga maman océan
soutien na bino pa maman océan et au sein maman océan azonga so apesa bino ben information ya malamu po maman océan so kalali to aka nese muto alobaka vérité to zaka na bande ko aliaser ah nga vérité nga vende ko aliaser muyibi aki aliembo nga kosi biso na parta lukuta botika na mutu moko alobelaka bino ba vérité na so lekaka na Congo c'est maman océan bo soutenir ye azo traitement malamu atelemi. Merci beaucoup. Et ça qui bongo kabu ya liboso ya batando ikena bino boka mwate kabu boyebi ke maman océan benga kabu ya l'homme puissant na sima caméra lelo o bomoninga liboso te zaka formation maman océan pesa kabiso maman océan lobaka bana nga bozala limité te bosuka kana na caméra te Moïse Ngombi bosuka kana machine te bopanzana partout bokomaka lelo bomoninga na leki bye tokutanya à la prochaine.